Au travail à 7 ans, na fait rigolo. Est-ce que ça m'a solo? C'est réellement ce album qu'on a, ce album c'est là qu'on a et pas artiste fait rigolo bobo maka tous amis. Tu te comprendre. Vous soyez nana banolo ta bando to moko na gioe bande. Mutu moko atikaka voyage à poto yango ya moni yango atika yango azati. Neti janeli popo na mecho atiki na efu. Voyage à isatiki yango. Janeli, o vaina ya. Ata des chanteurs yakendaka ata 3 ya ezalaka wana. Mais on dit que voyage États-Unis. Natiki yango papa Abidjan oyo pe oyo bazo ki yasuka oyo na boya ki yango visa na ezalaki dia na passeport nanga visa la moko. Donc il n'a pas besoin de loba kutu makambo wana. Ah c'est venu au banque ça biso quoi ni. Ndako la rato e besiga etangaka te. So moni mutondi matika to c'est to eleki yango moni atiki na ye. Voilà. Na matango zalaka. Na kenati. Point. Na kenati. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Nalo banelo moko moni fali ko tiaka esusu na mamwa mikete. On comprend, hein? Fallait que tu aies sous dans ma moi mikete. Fallait azali kolo makasi, hein? Il faut y avoir. Que tu aies dans ma moi mikete. Atiti ya janeli pour surtout mon amoté. Non mon ana ba jatans parce que mai baba nadi. Là t'es la baba. Baba kisakate mai na bido etonda. Bibi otondisa motema nanga na kimia. Ozala tamanga nalia yote na suka ye. Nadunda na mposo na mela na mokokoli. Ngana za petit frère il a fallu pour bobe ngana. Janeli pour. OK. So mbelanga pesanga kabelanga ikopimelanga te bardo kopimelanga te wo. Kopimelanga te bolingo po modali po masomba kela mate. Azanga kate kubata ya madofolo. Lati sanga ta bolingo madofolo. Ate komonisa nzoto megasi na kozala kaka na molongo. Ato balati gondo ngaya yo. Na 7 ans oh ça allait pas faire rigolo. Ouais. Attitude il y a grand frère no fali pour pas vers les argin nini. So kutani naye. Papa lingo le la. Na mungisi eloko. Papa lingo le la. Pourquoi oyo mwasi ya nani? Il faut pas pleurer. Nani abungisi mwasi la force de la rumba. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama abali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet
donc soki ndeko na yo abali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe mpo okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na klinike misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na klinike misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Amede Mackenzie Poutine Nancy Mayasi Forza Italia Trésor Soki Idriss da Costa Singa Niao Danson Relax Papucho Matendele Audrey Amérique Héritier double impact Gaëlor Mbala Foto Feti Eric Mako Kabasele Direct Mako le scénario Ekilombo le baron Martali Bokungu Joker Liva Lobaki Nabangati Soki Beta Peri Pembeni Abolimo Voilà mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission toujours ici en direct de votre chaîne Film la Film News. Je suis les jeunes moquets, le MC des événements propres, les présentateurs ici sur Film la Film News. Alors mesdames et messieurs, je ne peux pas continuer cette émission d'aujourd'hui sans pourtant dire un mot de remerciement à toute la grande équipe bien sûr qui assure la réalisation de cette émission aujourd'hui mesdames et messieurs. Il s'agit bien sûr des Wise Men derrière les caméras, il s'agit bien sûr de Macron Gimbi. Macron Gimbi, merci d'être là, merci beaucoup. Moto propre, moto soin, Macron Gimbi, merci d'être là. Merci également à Whisky Wishy, à la régie finale, lui qui assure, Missa Piaolo, les Golden Hands, grand prêtre Whisky Wishy, là où tu es, merci beaucoup d'être là. Alors, merci à Makizembe, les boss, Ken Piana Makizembe, depuis quelque part, les boss, merci pour leur confiance, merci, bélé, bah, merci quoi. Merci également à toutes les personnes, les amoureux de cette émission, les amoureux de ma présentation, les gens qui aiment ma présentation, les gens qui aiment quand je suis là, ils sont là, ils aiment bien sûr. Là, il s'agit bien sûr du boss Eric Dianzenza. Eric Dianzenza depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup les boss Eric Dianzenza. Merci également à la maman Laetitia Dianzenza. Motema papa Eric. Papa Eric et Bonga, la maman Laetitia. Merci beaucoup à vous. Merci également mon frère depuis les États-Unis d'Amérique, Fader Mavouya, Motonangai, grand prêtre. Merci beaucoup à toi. Merci à grand frère Gaylordo. Mais tout ça, on peut être pompé l'artiste. Merci également à celui que j'appelle affectueusement mon frère, voilà, mon frère, mon bro sûr, Mtat Jean-Pi Mitante. Alors, Balobina Kinshasa Mobimba. Dossier, il y a beauté, dossier, il y a Elengi, il y a beauté, et ça moko. Il s'agit bien sûr de douceur agressive style. Ba Perik Nyos, ba pousse Nyos, ba Luka, bon contacter, bango bien sûr, bon contacter dans là, on peut s'abonner au contact na bango douceur agressive donc style. Vous avez nana awa migabo awa HM. Merci beaucoup. Merci. La musique. Vous supportez ba babeza parce que la plateau la mission les lots aujourd'hui ça va barder quoi. Aujourd'hui ba rambasike quoi. La film changer d'image quoi. Talara semaine autocote semaine à Makamu. Alors mesdames et messieurs, merci également à la maman d'Elikia, Dorcas Kabou depuis quelque part, Dorcas Kabou Balobi, Elikia Beauty, Ezoya, Elikia Beauty On, Elikia Beauty, allez-je dire, Ezakoya. Alors merci beaucoup, Abino. Alors à présent, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, ma présence ici sur ce plateau a toujours eu un invité, plusieurs. Alors aujourd'hui, nous avons un invité qui est de marque.
Un invité qui s'affiche aujourd'hui dans notre chaîne Film Bonafim News. Un invité qui fait bien son travail, il est très talentueux, il est pétré de talent, il a toute une pléthore de talents en lui. Mesdames et messieurs, il s'agit bien sûr de Janely Poupa. Quand tu peux déjà élargir les matchs, tu peux être artiste beauté. Bonjour Star. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très à l'aise dans Ngolo Nzambe. Très à l'aise dans Ngolo Nzambe. On sentit tenue, makamutu, ok. Kande bakino makamutu, ok. Ngolo Nkolo. Tenue, stema, propreté. Les papo ils allent en mine ta ouais. Makongimbi. Les qui a aigle. Les papo ils allent en mine ta ouais. Et continue déjà quoi. Petit frère aigle, donc faut voir ça là boy quoi. Bon ouais. Donc c'est normal quoi. Bon vraiment quoi. Ouais. Alors l'artiste t'as la caméra, Pepe Sabaïke tout ba Hollanda biso na minute sur beauté ça la biso bien quoi. Ouais donc nana pesi ba Janely nyoso bambote quoi. Donc ba fanatique à Janely Poupa. Yé vandia wa donc et bila ko lobaka ka ezake bo pesa nga chance et puis le 25 mai et ils sont déjà disponible dans ma plateforme Nyoso. Et ils sont là dans Amazon Music, Spotify, Deezer, YouTube. Donc vous téléchargez en gros Boyoka Amusala Nini Janely Poupa à Sali. Donc et bien là Golobeza dans côté donc beau pesanga ka chance donc le 25 mai dans 2 jours. Dans 2 jours. Là les 23. Voilà. Donc dans 2 jours à tozwa morceau bongi c'est l'émission ça épée to zanzembo kama. Eza donc eza Marcy single. OK. Mais sikoyo tout obimisi na nos chansons promotionnelles moko. OK. Yango nde skuza. Yango nde bibima ekozala disponible le 25 mai. Okay. Après clip nango déjà n'a préparé déjà pour na salle en audio. D'accord, ça tu comprends bien les 25 tous en audio. Audio nano voilà après ça dans quelques jours kaka donc clip de Goya nango voilà. Parce que le titre il y a Nzembo na yo nazo bomsela la bisora na auto les 25 mes années. Titre Yarumba on est obimeza Skuza. Skuza. Ouais. Skuza le roi mère lor mom. Non, Skuza eza na ki italiano donc Skuza eza s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc s'il te plaît, on a mamba bolingo kaka to. Oui, donc moi si azolela mobali nana ye nana kata Nzembo encore pe Nzambe asalaki grâce toté qui chanson et pas ya le millionnaire Jimmy Belao. OK. On a essayé bambote na ye bébélé donc nana. Pas un millionnaire au biso toyeba Jimmy Belao pas un millionnaire. Ah oui bien quoi. Jimmy Belao. Il pas millionnaire. Yo moko so yo kika basango na yo koyeba dimension ya moto yo na lobela. OK. Jimmy Belao. OK. Alors sans plus tarder, donc ozonge l'actualité na biso eza le 25 mai. Donc wana nazo senga déjà na ba warrior bo s'abonner ba warrior bo landala mutula biso poto zelango caractère le 25 to zela nzembo yango ndenge ezali. Alors na côte siko na maman na likambo au travail à 7 ans na fait rigole. Vrai ou faux? Ouais, vrai. Mais tu annoncer que vous êtes petit frère. Il a fallu Poupa. Pourquoi vous n'avez pas fait rigolo? Non. Pourquoi ne t'as directement pas grand frère? Ah ouais, non répondre yo. Au moins le logo lobi nanga we. Nzinga nanga tu eloba nanga ngo. Ah, nzinga nanga nyo soyebaka ke Janely aoyemba na aigle aokende papa viena ya travailler nana viena parce que na yemba ka banzembo fali nyoso banda ko bimisa donc nana linga ke to yemba ka banzembo bien on comprend mais sikoyo côté on ezali ke ofandi boye babengi yo ah eloko mo ezali nini OK beaucoup OK kuna on comprend nga na sens wa soko ke ne ana yi pona likonda to to zaki nini bando silo ke na ezali ke oluka osala eloko mo boye esiko omoni ke eloko
au préparer que l'eau comme boy et pour fallait ça danger c'est qu'à répéter au côté non le guinée c'est quoi tu n'as pas cet exemple non gâté à comprendre bah tu belé bah kendaga mon aké à te asuki ka na porte parce que yé pénant donc à bosaka donc soit au travail lingaga makele la baduté à comprendre on a sens wana donc ngai na bandaki pena ko préparer na nous ke pour na kende kuna me ofandika bukika allo journaliste ande yaga boy na kekuna donc et belé guta on le bizarre personne ne comprend bien aux arts na 4 au bandai bando bengo quand il y a un problème de OK non na kenda ki vraiment ti babenga kinga wana ezaki pena ke pour baba mona ki pena ke Jésus de nia ça aurait été ba musicien c'est quoi et mutu mo azaki na moi opportunité habite non petit nanga mo yemba bien na benga ya oyemba nde na kenda ki wana na sali test nanga na éclater pe ndenge lekela ti lelo pe boy ba voyage belé nanana yé donc ti lelo na décidé que donc na moni que tananga ekoki on comprend donc voilà tu connais nos agues kuna nos agues pas faire go là na on a subi bakana était parce que c'est qu'on sous-attend les alariés faire il a fallu bah on a raté bon, moi je sais pas trop entrer dans cela parce que c'est pas trop mon truc ce sont les artistes entre eux moi je reste dans mon domaine étant journaliste présentateur mais au Toyo Kaka les micro trottoirs disent que bah on a balé bah on a raté yo ce que tant aux alariés na 4 mois on a subi bakana été non subir bakana na ndengeni expliquez-moi bien. Parce que tu dis, bon, faire comprendre les bisons, nos petits frères, vraiment, il a fallu pour pas. Non, nos petits frères, il a fallu pour pas. Janely pour pas. Ah, ok. Voilà. Alors, en tout cas, les fanatiques, les warriors, les qui bossent belé trop, beaucoup de chance, beaucoup s'abonner à la chaîne à Janely pour pas. S'il te plaît. Donc beaucoup de la chance. Beaucoup de la chance donc Mimi Kolo yo trop studio donc moi Jean na kosuko sozo betanga mais non ça l'effort na c'est pelisaka ba fanatique na ngai. Voilà. Dans ce cas yo le baki aux ala toute une pléthore il y a banzemba fali nyon sur répertoire ni mboye bien. Il y a pipi. Toke na eloko moko wana to beta. Na préféré boye. To beta na. To bana na kikala. Pour la nga la préféré to bana kikala makangim. Tu vas y aller à et là, moi, qui est en 2006. Sopeka. Tokyo. Et là, moi, qui est là. Après, tu vas y aller. Si tu es comme un baby. Honorable JC Omeyonga. So mbelanga pesanga kabelanga ikopi melanga te bardo kopi melanga ite wo. Kopi melanga te bolingo po modali po masomba kela mate azanga kate kubata ya madofolo lati sanga ta bolingo madofolo ate komonisa nzoto megasi na kozala kaka na molongo ato balati gondo ngayayo Zambe azalaka mokili na yeye moko moto moko ta contribué à katali banki ya pamba lelo ekomi ntango ya bolingo baconfondateur babimi yo memi bolingo na mboka nini ye yo contribué déception na mokili mama nazangi maloba ngai yo. Mesdames et messieurs, c'est la beauté de cette émission. Ils sont... Papa Roba, c'est la musique. Ah ouais. Ah ouais. Merci. Merci beaucoup. Janely pour pas sur ce plateau, mesdames et messieurs. Non, santé pendeza et c'est un karatalaka artiste botambola na nzoto. Donc c'est un peu ça. Alors l'artiste. Je suis maintenant arrivé à une étape où il faut na tout na yo ou pesa biso penda la vérité monsieur. Nengi na tout na boui.
Et le Ronini salue personnellement pour ne pas faire rigolo. Bon, la raison est ça, et belé, Makambo, donc, moi, dans mon bali, net moni janeli pour pas vendre boya, azab na responsable, nazala na bana, ok, mi bali, ok, félicitations, ouais, les botas nanga mobimba, na prendre la soin na bango, ok, ozolanda, ok, na futa na parler na ngamoko, nazana moi CPL sous en plus, ok, ozolanda, voilà. Donc, si vous avez les sika moko boy, attendre na poto ezalaga. Si vous avez les sika moko moni que salaire ou les permettre que au salaire baba makambu donc bazwaka nini obimisi ni na yo au kotisi yango na agence moko boy pour koluka. Donc ils ont le gola de Janeli Pops. Ngai donc na moni que donc n'a travaillé et si comme boye donc il n'a soit voilà okay. La sens wana yango monique nana talaki no bino nanaza mwana na mobali donc nzambe abimisaka moi pour na motutu en plus naza susu petit aigle donc na pesi susu bambote belé puissance ezo matakaka ezo matakaka disque platine très fort na biboy star na mutuna na msoeza boy crois-tu que salaire au bando c'est pas faire rigoler pas fallu pour en plus non ngai na waneza omoni parler ya vient nga aigle eza chenga soki lelo na moni ke o mama kamuna ngai te na tika ngona no na ke kokoko atana 3h via fongola na okota na bandi musala na hôtel ko te ke vivie na nga donc na yebi na ndiko travailler donc via boy la ngati on comprend donc nazo mekana no natala nanu bina ke eza ya biso ya famille donc rumba oyo batu boyo kango et ça l'a bien donc le 25 mai déjà et ça l'a disponible dans la plateforme et tout na 7 ans oh ça allait pas faire rigoler ouais attitude il y a grand frère no fali pour pas vers les arines ouais non grand frère a yebi que petit azolukana ya yebi que petit azayanda kokaka atazo lukana e na kwenda parce que na Congo ils en a bien moins tambolara un petit peu ba repester makambo pa ya boya au benanga ba moto te petit azara de l'autre côté peut-être de part et d'autre non grand frère a yebi que petit azo lukape et vu na yi aye bidon yi loko sasa la kaka a chaka petit na e poa akende liboso donc aigle ezaka ka cha petit na e poa ke liboso o eza très important et on a pas parce que il a comme on lingata dès que na déranger jagaye ya na nazangi boy nazangi te tango mona ke naza courageux nanazo luka pelo comme boy na on ça là donc il n'a repé sa date nango déjà à bientôt pour travailler Janeli et pour pas remettre Janeli et pour pas chante Fali et pour pas album Formule 7 dans village à Chetemba donc à bientôt donc il besoin déjà date à concert donc et ça là et le comment boy topé ça ga bateau honneur te ga soki azate on comprend Fali pour pas banda succès na ina droit chemin ti lelo donc tout cela quand te que azalate après ça to kumisa ye que Fali pour pas azaki te tant wazana nous boye faut to pesa ye ba valeur a mérité ba valeur a ça la fierté ya mboka na biso on comprend a sur la biso disque d'or les lois les biso platine donc to pesa ye ba honneur azo mérité en tout cas ce que l'artiste vient de dire, c'est une chose très importante. Très souvent ici en République démocratique du Congo, nous avons l'attitude ou encore les attitudes de donner, de rendre les honneurs à titre posthume. Qui veut dire que mon Poufana est déjà à Binoboye, ton commissaire général, ton commissaire. Mais c'est le moment de rendre quelqu'un ses honneurs en titre posthume. C'est quand il est vivant. Quand il est vivant, rendez-lui ses honneurs, rendez-lui les respects qu'il mérite, rendez-lui tout de bon qui lui revient. En fait, ça sera
excusez, ça sera très bien pour notre pays en tout cas, mesdames et messieurs. Alors l'artiste, la zone Sunayo, il m'a mis tout dans le tout ça d'ailleurs. On est belle biso de boya droit chemin. Je ne sais pas si c'est la seule chanson qu'on met la biso pour la droit chemin. En attendant, on continue la question. La éviter. Ce que nous avons super droit chemin que vous allez faire. Vous avez mis péka après. Tout content. T'es ngana zolo bane pour instrumentiste. Par exemple, il y a pour mettre. Na éviter. Liputa, eza. Liputeza. Yamika ngona. Liputa. Ah, vous avez vu Bakale? Na bisa. Eh, on musique. Na bisa. Mika ngona. Makongi mis derrière les caméras, merci. J'espère que ça te fait plaisir, hein, frère. La katika refrain la katika. Quelqu'un attend un refrain, madame. J'espère que ça fera plaisir à tous les diasporas, à tout le monde là, Nabiso. Maloba tabo yebisa kingaye sokazala kimakoma mele koma mangala nzoto nana kisaye organisa peut-être ko changer idée tabu fatu mama na compressor ma réponse na dino kala sina ko komba kinangake okomona moto no santé médiocre koleka mboko ezala bitumba tabu fatu nalingi te nazolinga kaka timokolo akolinganga nasembela lokola boye balinga maka nalinga nazala ta moto atuka nakufa nanga na bolingo bembelanga elumba solo ya bolingo namema sango na yo na nguna na kontamine bawa bolingo nanga bolingo na yo. Bolingo na yo. Ça se passe ici en direct des films ou la film news. Bolingo na yo. La musique qui nous console dans tous nos moments. Les moments forts, la musique est là. Les moments de tristesse, la musique est là. Les moments de bonheur, les heures de saveur. La musique nous accompagne tout au long de notre vie, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir. Nous avons Janely Popa sur notre plateau, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir d'avoir un artiste qui sait bien faire son travail. Alors, hey. Vers moi. On peut s'arrêter là. Tout est là. La moyenne minimum est bâti. Minimum musical déjà bâti. Alors, l'artiste. Bravo d'abord. C'est un très bon travail réalisé. Alors, artiste. Toyota Golanda, on a bino, Ozaki na mouvement on a bino digital. Auta kotika biso pe asanam. Asa na départ na ye. Ezala moto moko kendara esika azalaka, asalaka e audio. Na bito audio na so Olanda ka. Ouais. Na parmi na audio ni wana lobi ke no bino na kati ya mouvement kuna koboma botala te. Ba mapasa ya boma ba mapasa ba biloko ma bongo lobama ikuna. Est-ce que ça m'a solo? C'est réellement ce album kuna ce libongo c'est loko na et pas artiste fait ego la bobo maka tous amis. Tenez to comprendre. Moto moko atikaka voyage à poto yango ya moni yango atika yango azati. Neti Janely Popa na micho atiki na efu voyage à isatiki yango. Vous comprenez? Donc vie ezalaka moko. Boso na bando lota bando to moko na gioye bande. Dans un besoin le bangoti. Voilà. Mon thématique à voyage aux États-Unis. Ouais. Chanteur principal. À voyage à voyage tout. Janely, il au Vainaya. Ata des chanteurs, il y a trois, il y a Zalagawana. Mais on dit à voyage aux États-Unis. Natiki yango papa Abidjan au Peba. Oyo bazo ki yasuka oyo na boya ki yango visa na ezaki dia na passeport nanga yango batindela nga bato ebele na ndako kuna na bona ngai on comprend visa la moko
donc naza besoin koloba kutu makambo wana c'est ça bino boko bangisa biso poani boko bangisa biso poani boko lobela biso na masese lokola papa na biso Félix Oise quoi boko mema biso kana masese tozo comprendre souté visa moko na question na tout le lobby visa moko mutu moko ta ko ndima sunu la voyage aux États-Unis au lobby les susuke tuta na 7 ans au sali kuna biloko la nyonso mona ki ngoto mona ka mikolo papa ndako lala gato ebesiga etangaka te so moni mutandimatika to c'est trop eleki yango moni atiki na ye mais bela olobeza te donc to solo la o eza important pour la carrière à Janelli so na ndolo tabo baba noto mo na digital à dada yake oye bandenge ni voilà na matango zalaka na kenati point na kenati point ngena matango na kenaki ti tant izala iti artiste yo bangisa tant izala iti na yo bangisa biso alors mesdames et messieurs, c'est ça la beauté de notre chaîne Film News. Dans le Bibokasi, ton support succès là moi le gars ma solaire pour les autres gêner. Tobi manabiso. Mais tout en étant kuna. Et ben dès qu'on arrivait péké, né fallait pour porter aux disques d'or. Époque on a osagi na kuna. Bino mo kuna na tango osagi na kati ya groupe wana bino tuna ba ya tu bozagi na ba na kati ya groupe ya Ferrigola. Bandai ko ba réaction na bile bando za la nini fallait pour paquet festival de Cannes fallait pour pas BT nominé fallait pour pas boy bando ça la bino na 7 ans osagi. Naloba nilo moko moni fallait ko tchaka esusu na mamwa mikete. On comprend là, fallait ko tchaka esusu na mamwa mikete. Makongimi fallait azali kolo makasi hein, il faut yeba ko tchaka na mamwa mikete. Na ebiti. Na oloba suni ko tchaka ende na mamwa nati. Na ebisi oke bayuma bavidate bayuma baze belé nako si yote bayuma ya bavida na bango te baza tala ibele baibele yo kota bagolo babundiswa bayuma bavida te baza tala ibele ewe sko bino to bo mo katsa ba côté bo mo CD kuna sko banani ba otika nga na CD te récemment to ya mabel boala follow baga bien nga na CD te na zongi palais ya vie na nga donc nous moninga boye na baba gare boye so na moninga abagara ngo donc et memelisanga boye na okende chevi vie na nga ko ata 3h 2h du matin via olamuka atuna wana na ya Janelli pop ero utwa augazenga po bazafie mais autika nga libanda te akotsanga OK voilà ce qui veut dire que Makile est circulé par na ya voilà o monaka donc faut tala ka attitude na ngati et o monaka attitude avienne ndazala attitude ya Janelli pop surtout mona ngote na mona na ba jatance parce que mai baba nadi là t'es la baba nadi alors l'artiste mais quand même malgré les moments au passé na groupe ya artiste Ferrigola mais il y a quand même de bons moments à souvenir à nini ya malamu tika nango kuna na mouvement ouais bah pour payer au tambola payer la tambola donc voilà souvenir bien ba vocal na yo na kati kuna bon ngai boyebi que avant bimisa album oyo asali 5 ans non ça ouais 5 ans mais et kendeka kezo et ou melaka parce que ngana kota ki qu'est-ce que j'avais dit donc ba vocal na ngebele esikali na volume 2 OK volume 2 nde esika bena na yembaki na pesaki makam donc mais so moni que sika moza donc et comme ya ba contre esprit ya balingi yo lisusu formaté de comme ba oki ki oza na momi mo boye ba fâchele ils ont la sensité donc tout d'autre sika yes
Bon vocal no akati kuna. Oh yembaki kuna. Oh taki na qu'est-ce que j'avais dit. Toko yo kata test. Na qu'est-ce que j'avais dit? Na volume. Attention star. Micro. Eh toke na biso, toke yo lobana. Na qu'est-ce que j'avais dit? Na tant album qu'est-ce que j'avais dit ebimi tant ngai na ye kokota siko kese. Na sala test na nzemo moko ya me culpa boy. Na yemba ngo. Ezara nzemo ni. Hein? Mais ya culpa. Ah, ya rante monini. Boza ba binemite. Ya culpa, kasi yango. Mais ya culpa ye beta. Vous comprenez? Na sala test na nzembo wana na kota na yemba. Toyoka yo. Na yemba déjà banzembo wana. Toyoka yo na me ya culpa. Batu bazana posa na préparer bango banzembo ya formule 7. Fona pesa bango banzembo oyo. Na leza bata na douche nono wando sokolo. Tikala suwe manzemba fere. Non. Etant on est goya. Oh, ils en ont nous temps nanazak quoi nous grand frère. Jaleli. Voilà. Jaleli poupa. Jaleli. Donc yo atala baninga ba douche. Betela ngano bibi wana. Ah. Bibi. Yo ka 12. Betela nga bibi. Yo ka 12. Oh 12 ya bogileta bala ba 12. L'équation formule de la renta réponse nangweza ku exposa yelengi atabasangisi basikre ya monde entier jamais kopesa ça fera bibi de la renta babakisaka te mai na bino oyo etonda bibi otondisa motema nanga na kimia ozala tamanga nalia yo tina suka ye nadunda na mposo namela na mokokoli. Ah oui, kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction oyo ezali agence expert na makambo etali construction. Makambu otindelaki mwana tata mosi mbongo aliaki okuze mokaki mona mbongo construction esila grâce ya Congo Global Construction oyo aye na ba solution pona ko faciliter na bino nyonso makambo etali construction esalema na facilité nyonso batie na disposition na bino nyonso ya construction veut dire oza na terrain olingi basalela yo plan ya ndaku contacter bango construction soki okotonga malembe veut dire par étape obandi na fondation osilisi oévaluer obeti élévation évaluer omatiti na makambo etali batol nsima na yango oentame makambo etali finition bango bazali baexpert nango basalaka bongo conception ya baplan étude ya terrain étude topographique bazali mpe kosala expertise na contre expertise bazali kosala projet devis plan P bazali pe kofinancer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît basalaka plomberie électricité topographie plan d'assainissement et ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali kobetama dada okoki kozala na Congo Brazzaville oza na mikili ya poto na Angola na Afrique nyonso contacter Congo Global Construction ezwami na Kinshasa na avenue de la Nation numéro 11 na Kinshasa Gombe na nsima ya galerie présidentielle oza mobimba ekeyo oui honorable JC Omeyonga. L'amour ezali équation formule ngo vivi réponse nango eza ku exposa yelengi ata basangisi basikre ya monde entier jamais kopesa ça fera bibi de la renta. Ya pipi bibi nakozwa makasi ya koboya yo wapi ye bibi de la renta bibi
Bibi ministre plan na ngai ya bolingo Bibi oh Bibi oh Bibi mpusa nkoni na yo tolelengi ngai Bibi oh Bibi ye Bibi balola nzoto na lelelengi elengi makasi oh Bibi de la renta na marraine. C'est la beauté de la musique, la rumba, les patrimoines Nzambe changer ngata groupe sangue na ngai ekoma Bibi de la renta oh Bibi 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 mbusa nkoni na yo tolelengi ngai oh Bibi na leli na anglais na français ti na lembi Bibi yo Bibi yo na bisi yo baba warrior esengo baza na mona na bandako. Alors mesdames et messieurs, c'est la beauté. C'est moi là-bas pardon c'est na Honorable Gaïtan Kodia ya Christian Iziwe Obisa Bibi de la rentanga naza fanatique na ye Atana kena kozonga kraka Tendresse na ye sanga lipasa Ah, je suis tenté Ah, Janely Aigle Ah, ceux qui s'est mesdames et messieurs, c'est la beauté du patrimoine congolais, la rumba intronisée, patrimoine congolais, mesdames et messieurs, défendu par beaucoup d'artistes de notre pays. Alors ici présent aujourd'hui, défendu par l'artiste Janely Poupa. Janely Poups sur notre plateau, ici en direct de votre chaîne, notre chaîne, votre chaîne. Il s'agit bien sûr des Fimbu News. Alors, la rumba Makongimbi, la rumba de Macron, la rumba de Makongimbi ici en direct, mesdames et messieurs. Alors, je suis là encore une fois avec Janely Poups. Alors, Janely gars, c'est là que on met là au salama bien, tout se fait. Ah ouais, au sepeli. Alors, Massamba Deba, Aigle Aza déjà kuna, mais yo tikalia. Massamba Zane, yo okendete. Vous avez préparé donc le rôle Nazaraki na moi préparation et studio donc dans un jour au monde appelé lobby kuna Naza déjà kuna. Ouais. Non ça là. Non ça va obligatoire. Ouais. Non ça va. Oui mais nous connûmes que Fally Poupa, c'est un artiste oyo. Bon, le bag est opposé à petit frère naïe. Fally Poupa rarement a un artiste ou autre dans un groupe. Nous n'avons pas son accouché maconnier. A un artiste ou autre dans un groupe. Est-ce que c'est un peu la catiote? Soit un artiste ou autre dans un groupe bateau. Ya musouté, c'est que les artistes on a des convaincus à été. On comprend. Mais si quoi yo émission yo, n'avez que grand frère nanga Hollanda. Fally Poupa Hollanda. Ah Hollanda. Aye, moi mon aga Pierre Biti. Pecho yo te. Alors ça la peine honneur. Et c'est nga goyi oza ko interpréter mutu faut pe selengio mutape ça. Et voilà. Ya pipi. O lobi singa trop nana se pelisa no ba warrior na nzembo moko bo. Mal accompagné. S'il vous plaît. Ah, c'est vrai Nalo. Yo kangati. Ah, mesdames et messieurs, moi je n'ai plus de choix. J'espère que vous avez aimé, vous allez aimer. Ngaï Sousouté, l'artiste. 7 tu vois. Ah bébé. Banzembo boy faut ça la aigle ne mtabeta. Écoutez l'artiste Janely, mesdames et messieurs. C'est vrai nalovaki. Est-ce que ngai pe balovaki ngai? Nakoki jamais kovanda na couple yo. Yokaranga na olela Sala tant semblant à tega na leli trop chérie. Au secours, sauvez-moi, botovenga, bolingwe bominga.
À quoi sert d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Malgré tous ces efforts, ça ne marchait toujours pas. Ada motema mabe, tonton yo. Kebanaye, ma chérie. Fais attention, nenga salinga gotape yo. Bimanaje, bimana mounes autopsie, abengananga. Abimisanga nandako sa pensée, nabana. Naye mawa ali alianga tia chichanga babo tenyoso azwanga na fleur de l'âge elenge mwasi tala bote papa boyaki libalo yo mama est-ce que wana vraiment zalaki libala mbonga na bomanzoto nanga pona yo na bel estomac tikanga lokolo lembi ngai nazonga pa bapara nanga bafami bazongisa mbongo ya libala no bolingo ya matata boye pardon na boyi tikanga nazonga pa mama ata bapara baliaki mbongo ya libala no libala eza baumbu te bolingo lobaka na ngai yo moko detui ngai nabanda na yo ozalaki neloko te na boyimbongo na yo natikala mpiaka lesi boma nzoto metika motema lesi o pete baplan yo mobali ya libala jazara boma nzoto te la puissance vocale, tikelango la beauté de la musique. Cette musique qui sera défendue. Yo Arena et Massamba Deba. La belle musique qui sera défendue devant plusieurs. C'est vrai, na kakeye à réparer mon témananga ye. Pongi fila compliqué depuis naïeba. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Motemezo betanga dugu 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 dugu. Motemezo betanga dugu 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 dugu. C'est vrai, nalovaki auparavant, mais aboye jamais. Entourage nanga mayebisaka ngai. Mieux vaut être celle qui est mal accompagnée. Ma relation mosusu eza ba perte de temps. Je méritais mieux que ye. Oyo nazui incroyable. Souris na ye ambamba. Et bon ozoga besinga bisuna ganga. Est-ce que wana vraiment zalaki libala? Ba warrior na palin ba sepeli. Ba sepeli. Ah ouais. En tout cas, on a patrimoine en boka na biso pour tous allons les sengo talaka rumba la rumba congolaise la rumba congolia. Rumba la rumba qui sera défendue à Massamba Deba. C'est 27 mai. Bien sûr, c'est samedi déjà. Je donne rendez-vous. Nous, personnellement, Gimbi, je ne sais pas, on va se dépêcher pour y être aussi à Massamba Deba. Je crois que notre consoeur est déjà de l'autre côté. Il s'agit bien sûr de la Kinda, de la presse à Moko Lili. Je salue de gros bisous à toi, la Kinda. Merci beaucoup. Hein? Merci Nabatutu. Bawarrior Nyoso Balani. Artiste Janely Poupa. Le plateau la bisou dans Tozala et Kakao. Tozala et Kakao. Je continue. Alors, l'artiste Janely Poupa. Tozongi susuna morceau na yomoko o yembiwana. J'espère que Tokoyo kangope na habité moi extrait. Ça va bien parce que Tokoyo kangope fallait mais le renault il faut payer sa biso lengi nango. En pleine photo et bon. De gauche à droite, nazomona telili na yo te belau.
nazobanga babete féroce bakoya kodevorenga mpamba yomemisinga fardo ya basusi ekumbinga na mboka badouleur lelo nakomi agonissant mpo namona yo Jimmy Mbelawe toke maman. Là, c'est sa propre chanson, mesdames et messieurs, qui sortira le 25 mai, dans quelques jours. Hey, la musique congolaise, la rumba, le patrimoine congolais. Là, c'est la musique congolaise. Mesdames et messieurs. Nasali pas tous jours et nuit chérie à mon anité na communauté vers de terre na maya mungwa bolingono ezobo mangai pa chagreno e comme écrasé na koma calciné vraiment lingi na koma ebembe Jimmy Mbelaou nasali pas tous Jimmy Mbelaou à mon anité communauté vers de terre maya mungwa bolingono ezobo mangai pa chagreno e comme écrasenga na koma kasine lamuka badouleur na ngai ekomi kosurmonte baespoir na ngai ekomi kosenvole et pourtant lakaki ngai mariage lelo ekomi matanga Jimmy Mbelaou Scusa ya Scusa s'il te plaît mon amour potama oyo zonyokola eza mosuni ebendete ekoya kosede ke bayoko memanga moye c'est Mamondaya Banco pourquoi on devrait risquer mon thème na ngai Jimmy et pour mon réchauffement climatique na bolingo en plein hiver na komo tambola torsini tabato bakomi okamwa nga Jimmy umba na biso so ya yango yo Ok. Le 25. na maya mungu bolingo no ezobo manga mama kalsine shegolingi na koma ebembe yaya ebembe kalsine ina koma ebembe yayo olingi na koma ebembe Jimmy Mbelaou lingi na koma ebembe olingi na koma ebembe yayo olingi na koma ebembe Jimmy Mbelaou Scusa bébé kolembate les boss côtier masco London sénateur Bobo Bazola Adamushi Canada la mignonne na Gaël yeso betu banka sasu diva la princesse ba conteneur révélé aya zadio Congolo ya Maître Doli Chamala, maître patron, mesdames papa. Et messieurs, c'est une chanson qui sortira dans 2 jours, le 25, mesdames et messieurs. En tout cas, ça arrive. Ça arrive. Alors, j'étais... Bon, je vais expliquer quelque chose. Pardon, maestro. Je vais expliquer quelque chose. Ça m'est venu en tête. Et cette expression, aux artistes, qu'on utilisait beaucoup, et qu'on les la bango, kakaboye, bah on comprend de les mots calcinés, et sa calcination, et ça, et l'oko bah utilisera plus. C'est une réaction chimique. Ming ba chimiste, bon voilà, nanga so ba chimiste baza, bah ebe loko to, ne loko na zolo ba. Calcination ça ko ziki c'est loko. Et là, matière mususu na chimie, pour ba utiliser mo senga ba lekisa ngo na moto, ba
bandungu mo utilisaka na chimie batiango nano zeke nano mpo matière wana ekoma utilisable yango babengaka calcination donc artiste na biso ntango azoloba calcine wana eza kozikisa donc moto aziki okufi lisusu. Alors bravo à toi l'artiste, bravo, merci pour le travail, merci pour la rumba, merci pour tout ce que tu es en train de faire alors l'artiste. Bon, tu es sous na yo moko lisusu tozokaka mpo babitu les alliés na vandeli wa Janeli Poupa, papa leki ya ba Marco 6. Si. Papa leki ya ba Keina. Papa leki ya ba nani 8e merveille. Non, ouais, le bas. C'est le vite. Ouais. Papa le qui a Monique. Papa Monique. Voilà. Malika Monique, 8e merveille. Ouais. Zemana Paul Ngango. Ouais, Aigle, ça là déjà chanson et ma bêtise. Ok. Tu es dans Arsenal de belles mélodies. Arsenal de belles mélodies, coup de cœur dans les aranis. Zemo pendant ouais. Tant que Bimaka Zemba libossé betaka zaran Zemba. Moi kala il faut rappeler un peu Arsenal de belles mélodies ça va délibération. Délibération. Elle a ba 5e race. Délibération. Elle m'a congim. Délibération ça en ligne. Ya moto na meza na bazoti nya betela ngona. Ozona ngodi. Moto ya bavula 7. Mesdames et messieurs, ça c'est un coup de cœur. Les gens qui ont suivi les zéniths de Fally Ipupa. Les gens présents moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah maman, Marco 6 Ipupa. En tout cas, si vous avez aimé, écrivez-nous. Ah Monique, mon papa. Ebele ya bamvula tovaninga na yo mokolo moko azuma yo bosani nyonso lenge ya mokili ezipi yo bongo ye yo zona te. Hey, des coups de cœur. Nams Mokombe, je te salue là où tu es. Yozalaka n'importe ya mibeko ya l'amour yo moko auteur au violent de baloi au dit chéri pourquoi vraiment ya pépé misapé soki nazalaki officier mbele nakangi vi yo je mabeya mokili oyo naza na confiance ete koma ya kosomba connaissance na famille ngai kofami te o natiki na ngai po bolingo eza nanu e natiki na ngai po bolingo eza nanu makanisi elobi na boya me motema ezokoka te songelanga ata butu moko nayebi okoma koyokanga kele na banonze nayebi okoma koyokanga kele na banonze oh azuma zela tatongo etana mbongo yokene nazobanga butu bandoki bamvute santima na ngai lalisanga bongi ya chuka ye mbando tu achuka tendresse azuka ye mwana zuka liaka nde mingi oya yo balobi mwana chuka liaka nde mingi oya yo avec la salaka shwela mbate azma namona mingi kasi moteme lula seyo namona mingi kasi moteme pona nango seyo loboko epesi sentiment motema azma avant le loboko ata mwangu bango peza te tokenda no revoir kalanga ye azma ge revoir kalanga ye papa na minga ngayo nakomi finaliste azma nabengaka yo chéri chouchou a motema na ngai ata 42 delibere moningango ata naza nanga kitoko te me nazalaka toujours présent yo bebisi vi na ngai
abeya benga ninga matinda tindiki ngai wo alpha favorisé Mathieu zongisanga na kagona yo revoir garanga ye azmage. Merci l'artiste. Merci. Ngai moto na mesa na bokeda. Ngai moto na mesa na ba sorti nyonso kaka nga na yo. Yo moto la kisanga olingo solo utobo mwana nanga. Lelo ba feti nyonso na kenda ka batu na kanga zogo ye na nani. Soki na lobi oboya nga baboko koti sanga. Na mungisi eloko oyo mwasi ya nani il faut pas pleurer. nani abungisi mwasi oyo nani ye singleton lokotaya abima na ye en tout cas c'est la force de la rumba, la force de la musique, ce genre de mission, ce genre d'artiste, ce genre de présentation, ce genre de voix, ce genre de caméraman, ce genre de réalisateur, Macron Gimbi qui pleure derrière la caméra. Ouais. Macron Gimbi pleura derrière le caméra, mesdames et messieurs. Il est en train de filmer, en train de pleurer. Pourquoi? Parce que la rumba a pris sa place. Pourquoi? Parce que la rumba a été chantée par l'artiste Janely Poupa. Pourquoi? Parce que la rumba est un patrimoine national. La force de la rumba. Erzosier Nseka Yarit Swell. Moussala mabanga. Nanute. Na bogi kaka boyeli. Bogi kaka boyeli. Ah ouais. En tout cas. Nazana yo lingo kima. Tena kima tena zali na yo. Eh, c'était la force de la rumba, mesdames et messieurs. L'artiste Janely. C'est. Désolé, pour ça on doit quand même voilà. Mais vous dégagez-vous. Alors, d'après Yoko Utana, orchestre à Ferregola, dès qu'on se mona, Martyr na bango izala succès tonné. Il y a cours à téléchargement. Tombe maman maso mususugo boki bana mpia ka cours à téléchargement et à fond ta milo na invité téléchargement mpia ka sport on a basali sport libanga na moni en train sport libanga mais on ezali bulu papa Martin toujours sakana 80 000 places et ouais 120 000 places ceux qui débordent au milieu ni yango faut voir na yo l'artiste allez ndibé talitaire ninga beti pe bilo moso basinya ngoti bon Papa Roba artiste aïe artiste Papa Roba nani papa na nani alors artiste lobby nini lobby kuna pia encore à téléchargement lobby bon qui déjà tu on a bandé là vraiment tellement OK bon ouais donc na artiste mususu oyo ezomona na mboka na biso moi personnellement moi la reggae bah vraiment la respecte encore grand frère ouais réaction na yo mota omonaka artiste mususu ya mboka na biso mais ba dénigraka neti moi au boudara neti moi banini avec grand frère mais ça la bonne personnel non bon et ça là ngelo côté pour aigle ça déjà aigle ato boudé de que na cooks pe makaka ça au melaye est déjà sauté à bas niveau. OK et plafond et ça va alors ndingo yena part ya ozongeli ndako na yo ozozela nini et pas ba mélomane to ba fan ya ve na yo ozozela nini na part ya ve na yo falipo ouais
Vivez mon ebelo oni na sala bona petit na e ayebi ke petit na ya tata la petit na ya bagareti vivez mon ebelo oni na sala bona na petit na e ezate ke ngafo na lo bateau na zela vivez mon eyebi ke petit na ngaji janeli fo na pesa e ya makambo. Depuis on a parlé d'abord Koutani. Bon nous tokutani te donc kokutana liboso ezalo ndire na basa ville na okende déjà. OK. Ouais. Et moi pas ebiko ka. Ayebiko condition utaki chez mokoti. OK. Ndé babinga ngafo na za kuna na basa. Voilà. Na ngambu ya faire golo bando sala mingi bavukala bato. Nga yemba babiloka bato tout. Nga na za frontière. Nga yemba ba plan ba tout so ena biloko ba via kala na oyembela yo nga yemba biloko ba dunyaso. OK. Ouais. OK. Ouais. C'est ma biloko via kala neti ba. Nga na yemba ba biloko ba dunyaso. Ezala ka ke ya pipinda zala na eloko ngwa betango o mona nga na oyemba. OK. Ah ouais. Et ça la pebi so bien pour te monopoliser kaka ba prestation na ote yemba ka mutu moko ya makongi na ebité. So ko yemba ta ya mo mutu. Ya pepe. Na moni lokola Noto, Pepe. Voilà bah l'autre. OK. Namoni lokola Noto, masua matekeli bongo. Natuni pena bande ko bangai. Mbaye bisinga ito tikikini malebo. Natombola loboko pona popola elamba. Nga pesa. Mwasi na bana ambote kini na tiki mbana kanga na kokende kotala kolito na teka ye mwa kalanga ye nakeyi pilipili libende banda kanga na kokende Mona no oyo ya bakuba itebe konana biso sena kopo à la santé tobengi wenzi seki kwanga mobembo ya bakuba bana pire bozelanga la kozonga kolito ebuya yoka Mona no oyo ya bakuba itebe konana biso sena kopo à la santé tobengi wenzi seki mobembo ya bakuba bana pire bozelanga na kozonga boss na sana émission en pleine émission patron nanga les boss Gauthier Mascotte patron na sana émission direct na oyemba mona no ya bakuba itebe konana biso sena kopo à la santé tobengi wenzi seki kwanga mobembo ya ubae bana pire bozela na kozonga le boss Gauthier Mascotte Monsieur Valélie. Ah ouais. Valélie. Internaute Tonyoso, téléspectateur la biso. Voilà la force de la rumba. Paix à son âme, Pepe Calé en Pagna. Article la biso baligné, article marambo belé en musique. En tout cas, merci beaucoup à vous. Tout ça donc à titre posthume, te remercier, P. Tu viens de Ronabiso Moropé, Yampagna. Oh, mon papa Pepe Calé Atika, Yepaza, c'est un bon en tout cas. Merci beaucoup. Alors l'artiste, tout ça qui bon on a eu na plateau na biso. Tout go tika bon côté. Sans pour aux artistes à part ça, vous appelez dans ma banga. Appelez dans batunde tu vous ma boss Gauthier Mascotte. Oui, en tout cas, ce qui mot de la fin Zali pour une mission pour te rozonge loka pour na assir net au salina obwe. Bato ba la nibiso ba rosenga. So bo sepeli bokoma. So bo commune to yamelu so bo comité to eba neni. To eba neni ke bo sepelaki. Bokoma isala biso bien. En tout cas na batutu ba la nibiso na batutu ba la nabiso na ba représenter les sous ces artistes Janeli Poupa. Bo moniste mai bo moni nyonso ba jatans ba boko tout OK.
artiste Malbombo Karayo. Ce qui moi le basu kezali, ba dédicace pour sali ka mbala moko. Ouais, et là on le baku tu ça vraiment te bela on le baga ezaka kaka. Naza ko annoncer ka na ba artiste oyo azana pour ça travailler ensemble. OK. So qui ubetaka synthé kitoko ubetaka mbonda drum guitare donc bobenga na numéro au plus 243 89 24 67 783 Bandela 0 plus 243 okay. 89 24 67 783 on a et Pesabino référence ici ba répétition na biso ezozala mingi olobezaka ke ba fanatique il y a grand frère donc Fimbo na Fimbo bato nyonso yo bolingaka Fimbo na Fimbo de s'abonner la chaîne ya Janely pourquoi s'il te plaît et ça va bien pour s'abonner belé donc Nzembo zala déjà disponible le 25 mai na ba plateforme et tout Amazon Music donc Spotify Deezer YouTube donc vous télécharger. Et t'as la combo à Janely Poupa. Oui, Janely Poupa, mais titre la chanson est Ascousa. Titre la chanson est Ascousa, mais chaîne YouTube n'a eu ça. Janely Poupa. So betika Janely Poupa pour mon anga. Donc ils ont qu'à tout s'abonner belé. Donc et bandeles à la gare moi passé mais beau pe sabi so chance. Tout au bibi mais c'est la bino au peneza na kati quoi. Donc et bien là on le te ba warrior beau s'abonner belé beau s'abonner donc ngambo ba warrior ezalaka ngambo ba grand ya bato likolo donc est beaucoup et zapeka ba warrior nde mutu beaucoup sala ke pour Janely et pour papé akoma likolo donc na sengi kaka ba soutien na la bino belé donc mutu patron nyonso za na posa ba yembela chanson. Vous hésitez na ote banzembo kitoko eza barumba bien zali numéro oyo kako oyo na pesa ki wana o bengi nga na numéro wana to yembela yo chanson kitoko donc maman moza bien donc préparation eza très kitoko voilà en tout cas Janely pour panadite mabanga na obosa na no teli boso na pesi na no maître Doli Chamala maître patron na Paris bambote na ebele na obosa na lisuite honorable JC Omeyonga honorable JC Omeyonga na pesi bambote ebele na bosa ni lisuite son altesse Coco Boduga na obosa na te viena ngai na ebisio baleke belé viena ngai Patrick Vantoto donc yeso na bosana ki nana sumuki wana patron donc Patrick Vantoto na pesi yo bambote belé et ce que zolandanga donc na bosanité maman sananga de Guiche na Rotterdam garçon hollandais bambote na yo et belé chanson yango wana to télécharger le 25 mai vous avez déjà disponible wana donc tous s'abonner belé au sala bien donc na moni bongo nani susoza moi tout ça dans Malais hein Papa Roba voilà Papa Roba Mamundaya déjà boaki Mamundaya exaucé Riti Swele Papa Roba Papa na romance Papa na la romance Papa Roba Papa na la romance OK donc na Jaku c'est ça Jaku ya hein ba comment on est beaucoup mis en gros Jaku Jaku Amond Mopanzi Sango Molobeli V état Muyololo voilà Veta Muyololo États-Unis Muyololo voilà c'est les Gino Madiki voilà c'est que Nadel Dembele Jani Afula c'est que na Dou et Sefu c'est que na Base Bomaye Yolo Base Bomaye Yolo
Yolo Janeli pour papa Sibino Bambote Belé. Ya Lolo Mouyololo. Mouyololo. Gisèle Mouyololo. Gisèle Mouyololo. Ya Lolo na pesi yo pena Bambote Belé viennanga. Na c'est ça là. Voilà be papier kuna. Ya elo. Te fo il y a pipi pas boire ta moi de aboire ta moi aboire voilà na habité tous CD te tikabilo na CD na nga yanga boire ta moi quelques personnes te voilà ta na te simano kaka boire no batu chape na pepe na mnova pour tout ka bien boire na napesi vraiment bambote na nga na bana kini tout ba bazotala biso lokola ka bautula na émission oyo émission ya makasi ya mikolo ya Janeli Ipupa donc bambote za na bana Kingasani bana Chango ba chinois kuna donc to bosani bilote to bosani te bana Kitambo bana pompage toujours bolanda makamba mikolo yango oyo makamba mikolo yango oyo na bosani te Delphin et Bongombila na bosani te Walter Mangala na Nord na Mosika na bosani te Freddy Dikando, na bosanité Charlie, Zamba, ba staff nyonso ya Pipi Kapanda, botala makambo ngoyo, mikolo yo bosabone na chaîne oyo. Janeli Ipupa. Janeli Ipupa, ba ni po bolanda vraiment talaka bomonika Pipi Kapanda yewana. Ba mbote tuna tukini. Merci beaucoup à Pipi Kapanda. Merci beaucoup à toutes les personnes. Na bosanaki bienvenue Makanga la paix du ciel. Mon vieux donc il n'a pas su vraiment. Bambote Bébélé sous les Kauka. L'honorable. L'honorable sous les Kauka. Mbote na aussi kozali honorable Gideon Lemba donc bambote na bango tout donc. Abedachou patron Bogos. Janeli Ipupa. En tout cas, ngapenanga nga na suki na nga wana na habité to ka bolanze bon nga la préféré na habité Mayday c'est bon mettez la biso Mayday hein hôtel la miso oh senga to mettez la Mayday c'est à travers cette chanson que nous allons nous séparer mesdames et messieurs à travers cette belle mélodie c'est un plaisir. Na yo pour pesenga motema yenye fois amour et rendrenga veve yo vivant mon amour ni wada papa na lembi réponds-moi pardon chérie si métier de libulu batombi kavo famille balembi ko consolenga po naza mourant déjà papa na lembi réponds-moi moute si métier réservé libulu batombi kavo famille balembi ko consolenga po naza mourant déjà les airs de saveur Kagaboy. Le camarade Zora bien. Kagaboy. Bébé. Nakoma ko vivre vie nanga caché. Pour réputation nanga koma suye. Nakomi au passé même bas semaine soulé. Bobolingo c'est loin nanga. Adolfo que loin de moi. M'aider. Pardon, boyoga mawae. Maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon bakenda, mi amore chila mwina. Depuis okenda naza motote, molimo nangeti kanzoto nangare fo. Mon amour salozonga partout na kemba zotuna kangaye bolingo tutela kitolo azawa pie ngayawa tellement triste et inconsolable pour l'immensité yo kozala yanga kotoke bakolinga yo jamais netiawa belela na beleli appel de détresse ezolela na beleli nazolela Adolphe Muteba chila mwina
awa naza motema pasi nga mawa Le remplaço. Charles Siloubangi, avance. Janeli Poupa, avance. Bana Yolo Nyasa, avance. Makangi Bikuna, avance. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a un donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.